Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na yesu lelo liboso na bino, kobakisa kaka un de plus, nokola kotia kati na nga. Lelo na nga nalobela nini? Lelo naolobela likambo mingi tolobaka, le Saint-Esprit. Ndeko na nga, sans le Saint-Esprit, nyonso tokosala tosala bisuka ya pamba. Parce que yesu masi alobai na biso, sans le Saint-Esprit tokoka na biso eloko moko te. Nakoko yaka liboso na bino, nakoko loba nyonso esenge naloba. Me soki nakambami na kati na molimo santu te, nyonso na koloba na bino nakosala na ngai eloko moko te. Solo tolobaka mutu mpo avivre na ndeko ne mutu ezalaka mpasi mingi okoki kozala tobotami libota moko, tobotami famille moko, me mpo toyokanaka ezalaka mwa mpasi mingi. Alors soki biso bato na bato tokoka koyokanaka te, tokoki kobanda eloko ensemble, me komona suka na biso topanzanaka na biso kaka, parceke biso bato tokoka kovivre entre biso te. Bongo soki tokoka kovivre na biso moko te, bongo nzambo biso tomonaka te. Nzambo biso toyoki ye na makomi, toyoki ye na batémoignage. Lolenge nini tokoka kolinga ye na tanke biso moko nanu biso moko bato tokoka kolingana te. Toloba ete nalingi nzambe sanke okoka kolinga nanu ndeko no aza pembeni na yo. Yango yesu masi ntango aki koensegne biso parole na ye, aki kotalisa biso koma kovivre dans ce monde, biso bato tokomona neti toza capable na nyonso. Me eloko mingi nzambe asepelaka, alingaka bo bamimonisaka ke baza bafaible liboso na ye, ke bato bayaka komibwaka na makolo na nzambe, koloba nzambe ngai nayebi na ngai nini nasala te, nameki kolinga bandeko na ngai balingi na bango nga te, nameki kotalisa bango bolamu no me bakokomprendre te. Ndeko na nga kaka bafaible moto bakitaka na makolo na nzambe, bato batondisami na lolendo, bato batondisami na komona ete bango bayebi nyonso. Ndeko na nga ezalaka mpasi bazala na communion na nzambe, parceke bango bakomona ete nyonso baza na yango, bamikoka na bango bakoluka nzambe na ntina nini, bakobondela nzambe na ntina nini, bakoimplore miséricorde de Dieu ndenge nini na kati na koluka ete présence ya nzambe ezala kati na bango. Yango yesu masi atelema atalaki ke na biso bato, na lolenge na biso ya bato, eza mwa mpasi tokóma na présence ya nzambe sans l'aide du Saint-Esprit. Toke na makomi na nzambe na Romain 8 26 à 27 eza koloba na biso nini ndeko na ngai. Et de même l'esprit vient aussi au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous prions comme il se doit, mais l'esprit lui-même prie pour nous avec des soupirs indicibles. Saint-Esprit aza wana mpona kosunga biso ndeko na nga, me ayaka kosunga toujours baoyo bamimonisaka baza na bango faible, baza na bango incapable, baza na bango bakoka na bango kosala eloko moko te, eza nde baoyo molimo santo ayaka kosunga. Alors ayebaki na bomoto na bango moko bakoka na bango te. Yesu masi alobaki nakotindela bino puissance oyo ekoede bino, oyo ekoensegne bino, oyo ekotalisa bino le bien le mal, oyo ekoéclairci bino comment kodemere dans la présence de Dieu. E ya solo yesu masi ntango amati ayeba oyo bademeraki, oyo balakisaki baza bafaible, oyo baaccepte ke tozela puissance na ye, mpe alobaki bozala esika moko, parce que Saint-Esprit ayaka esika bomoko ezali, Saint-Esprit ayaka esika bonzambe ezali, Saint-Esprit ayaka esika boyokani ezali, Saint-Esprit ayaka esika bonzambe ezali, Saint-Esprit ayaka ne biyelayela te, Saint-Esprit akitaka bisika esengeli akita te, Saint-Esprit amimonisaka bisika esengeli amimonisa te. Ndeko na nga Saint-Esprit akitaka esika bonzambe ezali. Yango yesu masi ezali enseignement monene atalisaka biso. Chambre haute eza koensegne biso nini ndeko na nga, chambre haute eza kotalisa biso tozala na présence na nzambe, totambola kati na volonté na ye, tozala bato toza kose prépare lolenge mwasi ya libala se préparaka. Ndeko na nga eza koloba na biso nini? Mingi tolukaka présence ya nzambe kati na biso, mingi tolukaka nzambe asala na bomoi na biso. Eske bomoi na biso toza na kati na haute, na chambre haute? Eske bomoi na biso eza koreflete vraiment gloire ya nzambe? Bomoi na biso eza kotambola vraiment na présence ya nzambe? Bomoi na biso ezali dine ke Saint-Esprit soki akiti mpe akomimonisama kati na biso? Modérateur akoki kobanda kotambwisa, tobelela tokumisa nzambe, tobelela makila na ye, tosenga bolimbisi, tobelela présence ya molimo santo.
est-ce que présence ya molimo santo ayaka bisika balobi mibale misato basangani. Kosangana balobaka mibale misato basangani ezaka bato ke makanisi na nga etali bonzambe ya okuna pe etali bonzambe ya okuna pe etali bonzambe bino nyonso misato bosangani bonzambe eza koganga kati na bino esika nzambe aka komimonisa. Tokokoza to a 1000 na présence ya nzambe me misato kaka nde baa na communion ke oyo aza kobibelela lolenga aza kolela okuna aza kosenga aza baza na bomoko yango esomasa baki mibale to misato na koya kati na bino. Luka ntango nyonso yo ozala mwinda oyo molimo santo aza kokita yo nde oza kongengisa. Ndeko na nga soki wana lingomba bokosanti lourdeur à tout moment boyebake mabe eza likolo na bino. Molimo santo ana place akokita te akomona molili akomona mbindo akomona kufa. Toluka ntango nyonso ta toke na mangomba nzambe toluka ntango to babi toke na chambre haute ta balobi tokota na kati na mabondeli bomoi na biso tomipetola. Pendant 40 jours Yesu Masi azalaki so na baapotre na ye mpona koprepare bango mpona kotesa bango koma kose prepare na présence ya Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu na bomoi na biso. Alors nayebi te soki présence ya nzambe koko kohabite na mabe parce que alobi ya kohabitaka bisika mbindo te avandaka bisika na kufa te nakokozanga mama José na mabe na nga na mbindo na nga me nakobelela molimo santu yaka yaka eske naza kosakana to nakobelela nyonso pete frère aza pembeni na nga to sera pembeni na nga to ndeko akoluka alanda liloba nini mama Josiane bondeli nini eza ndenge nini Saint-Esprit yaka okobelela Saint-Esprit me kati na motema nozebaki mabe etondi. Alo ndeko na nga tokebaka nga na kosenga okutu ndeko na nga soki oyebi ke otelemaki obitikana na lingomba nzambe na esika bakobela présence ya Saint-Esprit yo banda kolela mawa nzambe likolo na yo bana kosenga mawa nzambe kati na yo tanso ntango ozobelela mawa nzambe molimo santo akomona mwana naza kolela tikana kende kose présente kosenga na yo te me banda kolela mawa nzambe na esika banda kobelela Saint-Esprit bandi kobelela obeleli molimo na koya na ye te akoya te po asejaka bisika mbindo te akoya te po oyo avandaka na bisika kufa te. Ndeko na nga balobi baorkeye présence ya Saint-Esprit eza difficile ezala kati na bango kaka yaka komimonisa na bo bamimonisaka faible oyo bamonake baza na bango incapable oyo bamonake te nakoka na nga lisusu te. Ndeko na nga so yebi kende na vandi bwe parceke nde totelemaka olinga olinga te ndeko na nga moto nyonso conscience na esalaka ayebi ke lelo nake église mpenza na présence ya nzambe nde nake lelo église mpenza nake nakatika nakende nde nake nanga église nauti koswana me nake oyokaka liloba nzambe mpo ekalme mémoire na nga. Ndeko na nga na moment oza na lourdeur kati na yo kobelela no présence ya Saint-Esprit te kobelela te ndeko na nga banda kolela mawa nzambe mingi tokomprenaka volonté ya nzambe te kitan topriaka présence ya nzambe ntango ozolela mawa nzambe molimo santo soki akoya akokommunike volonté ya nzambe kati na bomoi na yo akokommunike volonté ya nzambe nzambe aza kolinga yo ozala okomona kati na eloko moko eza komata okosantire eloko kati na eza komata wana volonté ya nzambe ekomi koreklame. Mama José akende kotubela wana volonté ya nzambe ekomi komata kati na yo kosenga molimo santo te banda kolela mawa nzambe po volonté ya nzambe ebima kati na yo panze na esika siko Saint-Esprit aya akotinda d'abord volonté ya nzambe kati na yo alo yango moto ekobanda komata kati na yo yango moto banda kointerpele yango ozosambela ozomona elo moko ezokangoka na kati na motema ekomaka volonté ya nzambe ndeko na nga alo tanto oresistaka yene soki ozosantir kati na yo ozobeyaka molimo santu yaka kambanga ta me na kati na ozosanti natukaki motu se wana kutu nalobisaki ete se wana kutu nafingaki ye mwana na kutu ozosanti kati na ete elo moko ekobloke yo ndeko na nga volonté ya nzambe eza koreklame kati na yo yango Saint-Esprit akakotalisa biso tanto koprebelela la présence ya Saint-Esprit na bomoi na biso akomunika biso mingi ba volonté ya nzambe akomunika biso mingi nini esengeli tosala akomunika biso mingi lolenge nde esengeli totambola me biso nde totiraka attention te toyaka na présence ya nzambe toyaka na bapense na biso premièrement toyaka na bapense na biso leo nake lingomba
alikambo ekotongisanga nzambe sunganga nzambe sa toyaka nanu na bapense na biso mais tant tokomaka na présence ya nzambe ekoma siko volonté ya nzambe nde ekomi koluka kosala alors ndeko na nga ntango etindaka volonté ya nzambe na mapense na volonté na yo ekomaka deux choses ebandi kodiskute alors soki oyo aye domine ndeko na nga koma nzambe akosala na tanke oyo ayo moto eza esika mais tant totikaka siko oyo ya saint esprit oyo aza kokommunike o de loin aza kote ntango yo kokisi yango mbala mo saint esprit avandi omoni likambo wana omonaki yango peut-être pasi na bomoi na yo omonaki yango peut-être grave to omonaki eza impossible omoni de clin d'œil et se réalise comme otuna oh likambo ekokisami ndengeni parce que tu as fait la volonté de Dieu. Peut-être bitumba moko ya molile ngai koya et fait que on dimi volonté ensemble kati na yo ba moko saint esprit a intervenir na mabe nyose ngaki koya tout autour na yo guerre ekoti na ngonga na ndeko nanga Jésus Christ balobi to na deux intercesseurs auprès du Père. Saint esprit a communiquer maman Josiane renoncer Jésus Christ kuna aza ko prier papa kitisa mawana yo ndeko nanga tant siko to resistaka na volonté ya nzambe to resistaka na présence ya saint esprit na o saint esprit za ko communiquer biso nde esika pasi ekotaka ndeko nanga mais toyebake deux personnes wana tant tosaka mais mingi ni tozalaka na yango saint esprit aye abandi ko communiquer yo o esengeli ozala o esengeli osala biso te saint esprit ta ko matise pas Jésus Christ Jésus-Christ temasi a imploré miséricorde de Panzambe. Oku naza koya na négativité, volonté nzambe kokisami te. Ne koma kesika wana, c'est l'obscurité. Autant obscurité kotaka, ndeko nanga qui travaille dans l'obscurité, c'est l'ennemi. Et si l'ennemi commence à travailler, yango mona kabitumba sona bombo ina c'est si la kana yango te. Parce que tant volonté nzambe yaki, o résistaki. Résistaki ndeko nanga. Alors, dans l'obscurité, balobi mutu atravaka na kati obscurité pe so abandi ba œuvre na ye esika aveglaka esika etufaka esika ako éloigner yo e kwana ata obandi kobelela saint esprit tellement asili ko aveuglo en tout otikala kaka na munoko na yo Yesu na sambelaka na kendaka église na yebi nzambe mais volonté ya nzambe otikala kosala yango te Esprit tangaye aza ko intercéder auprès du Père. Pe ayaka ko sunga biso, ko laksa biso comment prier, comment adorer, comment implorer, comment demander. Saint-Esprit musala ne yango wana. Parce que ndeko nanga yo nanga te na biso ko bondela te. Ça la présence du Saint-Esprit, ndeko nanga so abito bonda to kokana biso te. Tomonaka mingi muto atondisami na molimo santo te to muto a vraiment la pression to abia bondela okomona aza ko se perdre donc aza ko bondela mais oko senti que c'est la chair qui prie mais so muto atondisami na Saint-Esprit eza isusu ye muto aza ko prier te c'est le Saint-Esprit maintenant qui est en train d'intercéder auprès du Père boko mona muto aza ko prier tout autour na bino boko senti présence boko senti nguya moko ndeko nanga ce n'est plus l'homme qui prie mais là c'est le Saint-Esprit o eza kati na ye muto ebandi ko intercéder auprès du Père okomona ndeko na lobita mso trois phrases ya pamba bomoni manifestation parce que ça les sociétés parce qu'atambolaka dans la volonté de Dieu atambola dans la crainte de Dieu atambola kanabile obilembo nyonso Saint-Esprit za kosenga yitondisa mikati na ye une fois qu'a fungoli munoko na ye gloire na nzambe kiti alors pour Saint-Esprit na vanda kati na yo pour Saint-Esprit azo esika na bomoi na yo pour Saint-Esprit akitisa moto bonzambe esenga siko kotambola dans la sainteté parce qu'il est saint alors dans sa sainteté nde sengeli totambola ndeko nanga eyana mutu mota koyebisanga ke atondisami na molimo santo sa tambola contre la volonté de Dieu ezala un grand pasteur ezala qui que ce soit akoko convaincre nga neloko moko te soki akotambola contre la volonté de Dieu pe alobi atondisami na molimo santo la solo bana galati nini nazali kati na bino na douleur apasi akobota ti pasi na nge ezali nini ezali kino Yesu Masiya azala forme kati na bino présence ya Saint-Esprit ezala kati na bino ndeko nanga tangu yo priaka tangu yo enseignaka
Tangu yo mimonisa na katikati ya bandeko. Douleur na ezalaka po bandeko na yo. Bazala kati na Yesu Masiya wana. Souci na yo. Ezalaka ete lolenge yo comprendre. Bango pe ba comprendre lolenge wana. Pasi no ezalaka. Ndenge na kozala boye. Lolenge na biki. Bandeko na nga pe babika. Ndeko na nga ya motuya. Ko communiquer o ezalaka kati na yo. Topesa toujours o toza nango. Ndeko na nga na ko kopesa eloko nga naza nango te. Na kopesa kaka naza nango. Ondimela Yesu banda kala. Obelela Nzambe depuis kala. Soki lelo Saint-Esprit alobi akita. Akozwa esika na bomoi na yo. Akozwa esika na parce que c'est lui le vrai intercesseur auprès du Père. C'est lui qui intercède jour et nuit na faveur na biso. Yende apeliselaka biso mwinda. Yende ayaka apelisi mwinda. Abandi ko révéler biso des choses cachées. Yende a communiquaka biso la volonté de Dieu. Ndeko nanga balobi asejaka bisika na mbindo te. Na connaissance oza nango. Na discernement oza nango. Na amour de Dieu oza nango. Na onyoso oza koluka ete Nzambe azalaka tino ndeko nanga. Na loba butu moi. Tant que tokoluka to sepelisa bato na mokili. Tokozaka musika na Nzambe. Mokili elingaka obo ya bonzambe te. Mokili elingaka ya bomoto. Alors Saint-Esprit aka ko enseigner biso comment ko marcher dans la volonté de Dieu. Somme eza koloba na biso pour Psaume 51 13 eza koloba na biso ko implorer Nzambe ko longolanga molimo santo na yo te. Parce que ndeko nanga sa le Saint-Esprit toza na biso biloko akopola. Biso bato te to andenge moko na banyama. Nde tomona kanyama azana na bomoto te. Lolenge moto atondisami na molimo santo te aza lolenge wana. Bako koyebisa likambo akamwa kaka. Oh, c'est possible. Donc bazana bango na connaissance ya Saint-Esprit te. Saint-Esprit nde aka komemela biso o esengeli tozwa. So tokena makuto tali kaka makomi ba œuvre Saint-Esprit. Esprit de konanga eza présence en Nzambe kati na biso. Marie asalaka kaka na nguya molimo santo. Jean-Baptiste alobi nini? Naza ko baptiser bino na mai, mais o akoya sima nanga ako baptiser bino na molimo na Nzambe. Pentecôte na nekokisami te, mais Jean-Baptiste asili ko prophétiser que ye ako baptiser bino na moto molimo santo. L'esprit baptisaka biso. Tango eza ko petola biso na kati na mabe. Eza ko pesa biso ba repentance. Eza ko longola biso ngo na lobaki. Ndeko nanga tobelelaka molimo santo te. Tolelaka mbindo na biso. Tolelaka mabe na biso. Tolelaka kufa na biso. Na ngonga tokozala baptisé par le Saint-Esprit. Tokozala baptisé par le Saint-Esprit. Oya ko communiquer biso la vie. Matthieu 12, 32 a koloba na biso nini? Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, celui-là sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Ndeko nanga, ezanga mutu na lobi te. Eza na Matthieu 12, 32. Bongo yo loba te molimo santo. Alongwa kuna, wapi bonzambe, wapi molimo santo. Soki molimo santo mutu azosala kati na ye. O Jésus alobaki na Pierre. Eza yo mutu oloba te, mais le Saint-Esprit qui est en toi. Ndeko nanga, soki eza molimo santo mutu aza koloba. Bongo yo tondisami na lolendo na bomoto. Obandi ko ignore o eza ndeko nanga esika moko biso moto mikangelaka ba porta ba bénédiction. Parce que Matthieu 12, 32 a koloba. Na mokila lelo, na mokile koya. Okozala pardonné te. Nalobaka, Nzambe aza toujours derrière maloba na ye. Yango tokebaka na nyonso ebimaka na monoko na biso. Yango tokeba na nyonso biso tokanisaka. Yango tokeba na o nyonso eyelaka biso sans discernement, sans connaissance. Toluka tolobaka ba n'importe quoi. Ndeko nanga teba ko discernaka volonté Nzambe. Mingi biso moko toko mibenda ba malédiction. Oyo tobotama nango te. Oyo tolukaka te. Me biso moko na koluka komitombola bisika esenge tomitombola te. Toko kreyaka ba malédiction na ba vie na biso. Saint-Esprit ezali Nzambe kati na biso. Alors toyeba valeur na ye.
toyeba kotiena esika na ye toyeba ke Saint-Esprit aza kati na nga lolenge molimo santo ya nzambe naboyi na atriste ye naboyi natie mosika na nga nalingi nakomisa ye eloko ya motu alo mpo akoma eloko ya motuya na bomoi no ndeko na nga tambola kati na sainteté parce qu'il est saint balobi saint d'esprit donc luka yo mpe sainteté kati na yo parce que yo na kati na sainteté ye Saint-Esprit ntango ekokommunike c'est le fait moto ekopela molimo santo akokoya na bomoi na yo me akuti sainteté te moto ekopela te de mabe eza tout autour na ekozika nango te alo tolukaka sainteté ya nzambe ntango ye moko akoya Saint-Esprit ekoya ekutani Saint-Esprit na sainteté le feu ekobrile mpe ekoconsommer tout ce qui n'est pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On est toujours ensemble, mes frères et sœurs.